21, pardon. Et tu peux se quand tu vas mon avis, on va vous donner. Bandeko so bali bazwa biso batu na kumutula a opesa contact na biso nyonso adresse na biso na ba numéro na biso contact. Je crois que vous avez appelé na C à écran na bino pour que vous avez na ba précision. Donc c'est un peu ça. Bon ba matos ni bo c'est là on va ndeko pani ai ba mo matériel vous avez dans pour la qualité. Bon, pour la qualité en tout cas nene batu nyonso ba c'est la kaka boyebi mikolo yo comme partout dans le monde na ba image tous les mingi na moment ya DSLR tous ça là ba DSLR mais biso tous ça là précisément ba Nikon tous ça là précisément ba Nikon donc tous ça ba série nyonso ya Nikon tous ça na ba 5100 tous ça na ba D7000 tous ça na ba 2700 donc car on a demande na bino ndeto ça wana ba terme technique lo lengi to libango ezali kaka matériel te na liso na esimbelo pe ekeseni sikile boye baka po moto wa nzaka za na DSLR kasi bango awa na maison yesuki boye pour moi na image na mosala ezali lolengi mosusu ezala na DSLR na ndako kasi simbeli na etaleli po ete liso ya nzambe matondo mingi epa ya ndeko sote mo ba pe ba matériel vous avez na ouais matos to ça moi ezali DJ Design Pro Tools ça mingi Macintosh mingi Logic Pro toutes sortes de logiciels les récents Cubase 10 tout ça moi surtout toute forme il y a micro fantôme tout ça moi astuce belle tout ça moi en tout cas autant en a besoin sur un danger plus que dangereux je me dis matondo kaka fufute moi mon pas Q pour tout cas pour fufu c'est sili le solo qui toko tout la bande ko bango yeyo l'ingénieur bango yebo moni bango kasi pona ko zwa bango zali pamba te kaka nzela sipo na tila kabino wala tango nyonso oli bungu tulu tuku mombela moko li bungu tulu zomi na libwa kama libwa na tumena moko ningi bolobaka lopoto 081 0019 921 li bungu tulu tuku mombela moko li bungu tulu zomi na libwa kama libwa na tumena moko ningi bolobaka lopoto te 081 0019 921 puis na 089 96 00 729 089 96 00 729 pour le monde à c'est quoi c'est la émission pour la biso et 17 heures nous pour la zali pour le festival FIFAB na Belgique na Bruxelles précisément na salle Molière et pour ça va une semaine pour nous rejoindre sur ce moment pour la manière pour ça on est sur la TikTok il y a kaka mais au moment là on peut betika na YouTube balembili pour contacter comme tout na voyer pour betika na Facebook international balembili ya Nemo pour kozwanga to pour betika na Facebook kita ekolo pour kozwanga pour na matos na bengi bino ba ebanso vous na Lubumbashi vous avez na Bandung na Équateur na Brazzaville na Gabon Afrique du Sud vous avez pensé à la qualité à kitoko ya musala tala maison yango mais tout le bagage est moto abatami yo aleki na mayele musala makasi kasi balobaka na bango te bavanda ka sui benga to koya na bino bokomona musala kitoko nzego sama na pesi bino na longonya c'est que nzambe abate na bino na musala kitoko nzego sala abakisa bino subwa na pe mayele ya musala mais ça donc nzambe abate na bino abakisa bino subwa na musala ko sala ko boka na biso eseni na bato ya mayele ko na bino mete moko avec la passion matolo zini ya solo ndeko bana wana mlato komi na suka ya manaka mabiso ndeto mona na bino na poso oyo ezali koya yenga yame kufuta makino na bwala bantu kupigalaka na bwala nuhu kumesala bo yonyi na kasola kukapila papangi nani na shikwa kimkuta kufandaka kusolana mingi kana nyamonanga mamoni gengika betu befanda samu na fumu genwa na kuchimi na betu na shikwa kifuta bamuta kusolana na mingi kana gena kado nanda malafa fetika bayo na famille nyonso meyo malafa yonyi na geba saka ketu yoge manisaka makambu nyonso na kati nani makambu ya kujimi na betu makambu ya kujimi na betu yome katuka china bwala yome kupa china kisasa mena kati ya kisasa kana ngeme kumanansu wa muntu getupa papa kuna yo ezahili kuyina yapeke yifulaka yojina ngeke mbana bameka tuka na bwala mukikwezo nwende tombe tulye numusa matulu owajile ajile mutayo Jean Baptiste
Kendi ya chapa kupema ya ina. Sana bebu kana kejata. Roda. Muna kendi ya kupema na katia. Wanapangia kupema kisenzo na kisenzo. Wanapangia kupema kisenzo. Amama. Come on.